ba mama to fanda te bébé quoi Shaba Kasongo Shakira Beton Irène Masiandoki mon perso Osatiro ila takalia siange katana Nabituma basua yo bundisa ngai ya 5 ans Jamna bamana modele tina famia ibe Masiandoki ena koma kubanga o kwenye Amange wa mokosa Kelima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Akusana kwanza muna wa mamange wa Elbi. Ya fai. Ndeni. Ah, moi mke ya nazo luka bata agence oyo. Ezo bimana GPS. Parce que ça va Angola le coûter leki. O biloko ekita na Kinshasa après ki Angola. Ba minyibi. Ya solo wana ya lobana. Angola on express ça kana simawa. Et puis Antonio Miala mon mbala tellement alika contenir na biloko na mulai. Même ngaka na so Antonio Miala. Matako ya to ya Angola express yango. Yango va changer. Et c'est siko Angola. Loin de siko déjà. Espera, tô vindo buscar. Bango ya katina ndako, bengi na ndako ba iko zoa. Ah bon? Oui. Vai, Chaga Badulero. Bonjour, la brigne. Ah, aujourd'hui, naza kukenda sikoyo. Antonio Miala obrigado. Na obrigado kakako. Batu tu ya Angola. Kila mabora osa yenda na partout au Sali. Ah oui hein? Agence Yangoyo Angola Express. Batindilinga kodi ujipa ya mwana nangala brin na France. Banya poto boluga te tukanisa ki bagence sili biso na Luanda. Otie biloko na yo uzwangu pete. Na zi biloko na nga nyonso yangoyo. Batelenga biloko na ngai na 21 jours kana zu yango 21 jours biloko ekoni 21 jours mwana nangala brin na tiaki biloko tiaka kodi bongele meso mwene na sepeli na kei na bango e na zu biloko na ngai ndenge batiaki yango sans problème. Gostei muito de estar nessa agência Angola Business Express. Recebi as minhas encomendas sem nenhuma anomalia. Esa na rua Jota na Palanca. Kolubaluba bakuwambula ngangu paya mabayu katu kambai. Antonio Miala. Obrigado. De nada. Irène Masiandoki TV au maman bino la kabino kaka histoire vrai pour esa la bino ba vraiment kasi na banda kuna bino partout bozali ndenge na lobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozelaka masolo ya Irène Masiandoki esa la vraiment bien makasi yango to ebisaka bandeko nyonso bazolanda biso partout dans le monde ba o nanu ba s'abonner na site yote bo s'abonner au site ya maman bino ba o déjà bo s'abonner bo partageaka esa la vraiment bien makasi là to pesaka merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi ça leki mibali na mbango ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na moi so mebla vendenda kuna verchache la patronne Betty na comprendre que ça la rabatu pasi yango photo lobela yango mingi bandeko diaspora ozokende Congo Kinshasa ozana posa ko louer appartement na okoma o passer ba séjour na yo ya kitoko contacter Betty la patronne ngala ça la rappel publicité Betty la patronne malgré tout as sponsor na officiel ce que Kepe Kinshasa ozana posa transport contacter Betty azana bakara kitoko azo louer na prix ya bien pour rouler nango pendant ba séjour na onyo sona kati ya Kinshasa et pe ça zou ate balobi ceux qui moninga azui CP là quoi et soir bango ba mourene maman Irène ayaka boy to betaka masolo o to ça la histoire moko ezalaka vrai to fondara masolo te biso selaka proverbe 19-20 eza masolo po esunga yo nanga na suite ya vie yango na lobaka na ba mourezi nyonso bo ezitaka te ozala lisolo ozala témoignage benga mama Irène pesa yango tokobeta ngo so bitanga kombo tokotanga tokotanga te kosala biso bien po kokodia nzombo ya Simondo ya papa akolanda biso depuis Irlande merci na porte-parole na biso mama Anastasie Vita
ya papa trésor chou na kati ya bundese tozokende bongo na ye moko ya bia Zakari tulomba mwasi kitoko peta mami la plus belle na kati ya pana maevie na nga Zakari vie na biso ya bogar vedi ke bo umela bongo te mama bibishe mwanzambi euno de moi-même en direct de 001 BBC de moi nzambalola apambola copine nanga Naomi Abel et yale de longue jambe na kati ya Luton c'est que bien makasi ba mourir na ba mourir nyonso to beta kama solo ndenge nazo beta liso ndenge na lobi Naomi et yale Abel na kati ya Luton mbala moko na moni Francis Molakisi logo na ezalaki pa na biso yo mtoza na kati ya Londres ozana poso yekola komema kopusa osala permis de conduire ko hésiter te osala ngo na lingala benga biso totana na logo to tiene mission o mona bakomi Francis Molakisi eza auto école na kati ya Londres yo benga na prix ya bien bakoseso makamno rapide propre aux yeux permis na kimia soko ligne automatique to pe manuel balobi Francis Molakisi unique na jarnae na kati ya London. Voilà, merci pour la fidélité na bino, merci pour la patience na bino, merci pour la confiance na bino mama Irene elle a kabino masola solo. Na koti vite fait pour na kobeta lisolo bandeko na ezosa la pasi na bandeko ya mibali. Comportement na biso ezozala vraiment kitoko te. Ya mwana yebisaka bandeko so kutem na mobile lokola prochaine andel mobange na shipping na kati ya colonne pesa nzambe merci. Babi vient na biso na love vaza série. Prochaine andel mobange na shipping na kati ya colonne babi musala pe kendaka kitoko. Ya tindaka ba carton na Angola to pe na Congo Kinshasa. Yo mutoza na kati ya Allemagne. Olingo tinda ba carton no eza na assurance to te diamant na kati ebunga kate contacter prochaine andel mobange na shipping na plus 49 152 0251 77 31. Maman Irene a fait la publicité pour nous sur la communauté. Yo mtoza nozo lukoso mba pièce super. Ozo mon esko ko bandela te la benga batoland te solution c'est zoama. Bande ko Autriche, bande ko Europe partout bozali. Impératrice MK azapo na bino. O futimbo ngona super no e mbala moko na adresse na yo la benga ke kindoki na poste. Ateka ka ba super work na ba grand super. Ma puta nyo le kumu ya Valère. Ce que ngola to za femme moro ya boy. Contacter Impératrice MK en direct de Autriche, numéro Nezali, plus 43 67 64 53 21 69. Voilà, merci beaucoup pour la patience et la fidélité. Maman Irene abeta kamasola solo to beta koberjinte. Lisona memeli bino ba mourir eza ya passe eza ya mawa. Ndeko na biso ya mobile akufi na kati ya France. Bandeko babengi mama Irene papa moko akufi awa komboneza papa Simon akufi pona ba shoka mwasi bobenga kinga ebele. Yango na zo beloko moko na communauté. Masolo nyo soto betaka na réseaux sociaux et mususu ezaka lokuta. Masolo to yaka na ngona ba réseaux sociaux to baki sarape ki songi mwa mingi. Poeza musala na biso. Nenga to vanda rabo to beta masolo to tongaka. Poeza ka masolo na biso te. Logique eza bon. Na zui masolo na France papa si moi kufi mutabomisie mwasi mutabomisie bo bengi bo lobi. Dieu merci na mibeta ki sote pona salir mama batu Bernadette. Na beta ki lisolo wana te nzamba épargne kinga. Après na komi kozo ba histoire ezali vrai. Yango na eko bete so pona ko pesa bandeko boyaka na masolo conseil et puis na bandeko boyaka ko inventer la rabatu makambu c'est pas bien. Oui papa Simon na France akufi. Ça nge panze mtabomie mama soki Bernadette. Te, mama Bernadette abomi papa Simon te. Na li solo ko bete ngo parce que ça li passe loko la mama. Mama Bernadette azali mwasi moko akufi déjà mobile na Kinshasa. Mobile atika kina bana na emisatu. Bolanda li solo bien na Kinshasa. Mobile ne akufi. Tant mobile akufi mobile atika kina lopango na Kinshasa. Ma Bernadette amoi na Kinshasa vie azoko kate. Loko azaki na famille na poto bandeko babi lukote ka lupango na ndambu loko eza munene oya poto. Otika bana bavandaka na petite sœur na yo. Mama Bernadette atikaki lupango parce que mobile nazaki na pango misatu selon lisolo. Ba famille nenge zalaka ba récupérer ya bango ba mono bakotiki la bana na mwasi o mama Bernadette atikalaki nango. Bandeko ba pesi solo ezali vrai mama Bernadette atikaki lupango na ndambu na Kinshasa ayaki poto. Bandeko na poto mbapesaki idée wana. Mbongo ndambo atikaki no abongistaki ba ne lopango atikaki moi position que moi fufu moi loso ezanga raté bo début bazali déjà ba grande fille des filles garçons moko ba mourir bolanda histoire mama Bernadette vrai mutazo beton ezalinga parce que na soli na famille na zebi sabine loko nga soki masoezo le kana réseaux sociaux moninga na zo yate c'est que kolo lisola lukinga te soki ba lukinga na tonga en tout cas na après midi na kota na sabine vectenga na kenda bo pourtant na obetango à l'aise pena ki songi na munoko makasi parce que na jongo na sux nga na fonctionnera bon maman Bernadette salobi mama iranta on toteki le pango to na poto na tiki ba na position bien ta on a comme a petite sœur ala ndinga na sima azaka na poto abala mobali ne azaki na vie mo bazaki ko coopérer bien
viana bande ko yana ndaku yewana nde papa Simon aye ko linganga autaki ko divorcer atiki mwasi na bana mibale lokola nga pe na kufeli mobali ajise pusana kinango ya kokote me na mona ke dada na bana nga misaki na zada ya mwasi na ki 40 ans na koma ki poto nzamba sala kinga grâce nzamba yoke ka lo sambo ya basi ba kufela mibali mama yango koma nga na poto ko sala masolo ngunda na zoka mukanda nanga na bandaka na nga pe ko sala papa na komi ko linganga tanga komi ko linganga to lingani ndenge bolingo ezaka to komi ndaku moko me nga na salaka nga ajise pusana kito fana papa na esa bota bana mibale nga pe na boto yanga misato zemi ezoya na ngote mais tozo fana biso lokola mwasi na mbali problème ezala kite to lambaka to liaka to melaka to zalaka bien mais zemi ezoya na ngote ba murezi bolanda likambo oyo abi mama Irene ndenge to bande ko fana papa wana boy nga na sara na komaki na mbongo na nga 12000 na yeko yebisa papa na zana posa na bengisa bana na zana mbongo 12000 na bengisa tami bale oya mwa mikielo kwa yana bango mukolo a débrouiller bien na Kinshasa. Au problème ezate eza ida bien lokolo sala kanayo mama na bengisa po yanga bana baya poto ba mama na ba papa bolanda lisolo tangu na yebisa kabino Jésus Christ revient bientôt ezaka silogante to sakana kana ko manzambe te to yako yebisa kabatuke mwana moto akozonga po siloga mama Irene ezake bete lindezo boma bango ba bana jiba bebe ngande mama pona beta kama soda solo na mibengaka e bete li promax pona asir na maloba nanga na mabongo nzamba pesanga na kanga masolo kitoko ya ona beta kama masolo bibliothèque na bino yeyo mutatika YouTube na defo na masolo ya vrai ezanga to ke bongo abi mama Irene papa tanaka mbongo 12000 ezana ndaku mutema ya mwana mobali ebebaki bolande sika makambe banzi papa komi koke ko luka batu o bena bande obenga bena na zui mutu moka bien akosala makamba bana mutu wana yetina ndaku mama Irene to soli masola bana na pesa ye combien 6000 pona bana mibale avance masengi ngande ti 10000 to pesa ye 6000 avance soki vise bimi to batsela ye 4000 pona bana mibale mama Irene to za 6000 na papa to pesa mutu wana kinda adezo kende ko ngosala pastor bana makambu nyosa uti Belgique ayepa na biso na France na ndaku po papa mutu ayebi ndenga sala makambu mama Irene depuis mwana mbali wana zwa mbongo akenda Kinshasa te amona bana te asala passeport te eloko te naloba na ndaku naloba te papa mutu yaki na mutu alokola papa to bengisa bana po bana nanga bazaya yayo bazaya nga bolinge kenda bongo papa koma munoko makasi mama Irene na bandi ko menacer mwana mbali akomi ko benganga ote na tinda kimbongo na Kinshasa problème ezawana bakisa 1500 na zikopi mo bata poto nde bazala kaka mama Irene lokosi na pesa ki 6000 papa bito batleka 1500 poto sukisa mutema na to 1500 to batle lokola combien 7500 ba murezi bolanda 7500 mama Irene mwana mbali asala kaka eloko te na komi ko silika na ndaku na komi ko benga mwana mbali na komi ko tomboka 7500 ezambongo ebele bolanda nga très bien mama Irene nene nazo silika nazo tomboka kawana mama Irene sali ke mwana nango na ngena bengisa bazaki mbale moko ba sente na Kinshasa zuizemi nazo sumbango na tindi 600 na Kinshasa tanga botaki mobali ateki ezemi mobali pe ya malonga te mama Irene tisu 600 po sunga epo na kubota makamba bana 12000 ngezo kita nango 7500 ese kenda mbongo eza kote ni mama Irene mobali na tungisa ke pona mbongo wana vérité eyeba na kanango te vérité eyeba na katina bandi ko menacer mobali wana bengi ya moko azaka na Belgique aza ya quartier na biso na bi non pesa nga téléphone na komi ko benga bandi ko menacer abi mon frère nga na komona nga mbongo ese ezala ke pananga mbongo ezala ke pananga te na mbongo nga na bénéficier na kaka na 1000 pamba mbongo nyeso mobali ne moko alandaka nga azoka mbongo na ye nga na sala na mamba voyage te ba murezi botala niveau ki mutema mabe komi na ba congolais moi sozola ne mbetu moko mobali o papa Simon balobi akufi oui to boyi te mutu soka kufi balobi la ke malamu famille papa Simon na France boko limbisanga mais message boko yo kango boyi ko kunda papa Simon ezana no fresh na mabela ezana no pete mais message boko yo kango par rapport à bino moko famille nde boko mi ko interpréter bo bambela mama bendeti mabeke ye mutabomi mobali abomi mobali te ba murezi boyoka ba koma ki na matate ya makasi to mama be a comprendre ki ke mobali mutu asaliye jewana famille ya mobali 20 mama be ba komi ko ben alimbisa mobali pe asengi pardon mama be sabi na au nom de l'amour ndenge ba senga ki pardon na limbisa ki mobali to koma ki kovanda mais confiance n'est pas mobali ezaki souté et koma ki na tose bande ko lela pona mbongo nanga mama Irene pona bana nanga oya bota ki na Kinshasa mama Irene ayaki kozwa maladi kaka mutu abota ki wana azui malade mama Irene mwana nga ya mwasi ya 26 ans ba sentaki abota akufi atikelinga koko ya 2 ans
après 2 ans ekobota mwana banda mwana botaka nzoto mwana elingana nango na yeba kata botaka na famille malamu ezaka ka santé mwana koma ko bela akoma na infection na ba poumon na koma ko tina mbongo pona traitement mwana Kinshasa mwana soka yaka poto mbeta msabota kite kasi ba poumon lengo zo infection na Kinshasa te mama na bundi na traitement mwana ayeko kufanga mwasi ya munene akufinga na Kinshasa nazalaki na shwate famille lobi mwana no akufi fokende kokunda ye ozala mukanda osala kozana mbongo mama mbongo na sala kaneza koteni ona bombaka na zaka 20 peut-être na zakinga moko ko boma mbongo na poto kanisa pena mwa 12000 boy eza pasi eza facilité yango soki muto yoki sango ke mutu moko na 100000 na compte ezo pesa keto po bazo mona ke komanga na tana 10000 te mutu kinga ke zana 100000 keto ozana dans tout somi voiture cher ezo pesa keto même na quartier bazo mi yezo zo mbongo wapi ba ebite nzamba ebinde nya pambola kabatu batu musu bazo bato baliaka muki babomba kebele musu balataka mingi babomba kate mukileza na ba réalité nango bana nzambe bolanda lisolo mwana mwasi akeko kunda mwana ne ya jeune fille na Kinshasa tanga komina kolela na pati na choc abandi ko kanisa makamo bala sala ye ayeko se décider na retour na ye avant passe mabingano libala ezate na uti ko kunda mwana souhaitaka te la vinga na kunda mwana ya mukolo boy ndongo moninga na zongi boy même na vie stomato sala nga pasi nazo raisonner mi na koka kovanda onte na acte osalanga na komi ko raisonner soki bana nga bayaka na bango na poto benye solo les atengano libala esili to boti na biso pete bolanda histoire eska mama bayeta kanga ki biloko na ake kovanda pale kinaye abandi ko debré na France azwinda kuna azo sala vie na ye papa simo banda tikala kina mama de ba utko kabana basali 9 mois de séparation banda makambo banda ki papa simo tse vie na ye na masanga aza muto deja escroquer kabata muto escroquer na mwasi ba vanenda kumako ate vina na masanga na ndenge boyeko ba kuti papa Simon nda kwa kufi eza mama ba ente mutabomie pendant 9 mois bakabona ki mama ba ente somba ki mundu kite ni mbeli ni fourchette ni louto ya rotuba papa Simon ezate eza papa Simon sali crise cardiaque na kati ndako ti ba so misali mama ente abomi papa Simon mama ente mère na kena ndako na ete na chubi mbelite soki na bomie ba portenga plainte l'état ya kokanganga parce que ba kuti ya sali crise cardiaque avant ndara yemoko yanga ni na kati bande kone ba histoire bien comment na tsokunda mwana Kinshasa comment na souffrir comment na lela kabutu na moi tala mobile bofene ndako moko mère tala arta salinga mais na limbisa kana banda ko lamba tozolia tozola ane lokola mwasi na mobile na limbisa ki au nom de l'amour to na te kokunda mwana na nga en tout cas na raisonna ki mingi na préférer ki na tikala sel pour la moni mobile oya ko edenga ne lokote la vie par rapport à comportement na c'est ça on a kata ki relation yanga ni na kati yebisa bato ba masango na bomi mutu ba ke comporter nga place na l'état to na mboka loba ya kokanganga boyoki message yangwana to komi na biso na suka to betaka masola sol mais mama ya teza pa nanga akimite azana France na bino wana na bobini amameka na zana France na bobini famille bebe tika na vanda adresse na numéro téléphone na WhatsApp na famille bazana ngo ko ba ko benga batu kenga na bobini ndola ba funda nga pa leta ba ko kanga ke na za assassin na assassiner mutu na kata France na ko mériter prison nga mikolo ba ba signer na ba to ke bongo ba murena ba muresi nzemba pambola bino pour la patience na fidélité lisona memela ki bino yango likolo na mtu na poto sungara famille Sandra na Suisse azawana futa mbongo ba pesa biloko na bino na ngola Sandra na Suisse la musala ya makasi olingo somba saka fufu makala o madeso à partir de 10 kilos benga Sandra na Suisse bangolais nyonso bozi solution o futi mbongo awa na Suisse ba kiko livrer biloko kolia nangola kaka et pas Sandra benga Sandra na Suisse na plus 41 79 19 76 38 ce comme numéro mabe zongelanga balobi ya Sandra na Suisse félicitations bangolais bazaya ko sepela balobi pena Saoud na bango komita bon po bazolia kitoko makasi na nzela na yo ofuti mbongo na Suisse awa yaya fufu madesu makala sukali allez eke angola na kinye mangolais bazaya ko sepela boni bino mangolais boza bien bo emelenga vidéo nga fofokera de la presse na bino bangolais bo yanga nde fofokera de la presse na bino bangolais na bangolais nyonso na yako tonga kanga na ko tonga peta na portugais otie fois na tongi pe na anglais otie fois na tongi na allemand soko te pe fois na tongi na français o pote na français na nga mais na tonga ngi toko makasi po bo se pepe na kisongi songi na nga ezaka allemand na lingala voilà parce que na tonga na balangue wana e rataka te na otonga kitoko mais tant on kota na portugais na tonga fona benga ya Sandra koto baloba yango ndenge nini o finga ya maluka ya Sandra na bengi Olga Mokonza Kabelo Olga koto ba finga ndeni loba na eka tunu boyoki ba portugais wana ba ola kisanga ndena ndo fingela bongo na benga ye moko Natasha Simao na kati ya Bundes makamba ko yebisanga na finga bino
beaucoup regretter la portugais. Donc comme il a vu ça na suka, nzamba pambola bino pour la patience et la fidélité, na confiance et ses identités. Il y a bundes babi bibliothèque, buntatika maso na défaut na YouTube ezalakanga et betel pro max. Bo s'abonner, bo like, bo benga biso ba témoignage ezoleka. Li solo pe tozo zwa, tozo beta comme d'habitude. Nzamba pambola bino soki moi na motazongi te fifita mo la japonaise nga bongo na yo. Fifita mo la japonaise, nga bongo la maman na Erastine. Babi ya na nga ya kati fifito mo la japonaise de mère de garçons na kati ya Bundesbalo yogurt oyo ezosunga bato ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga, ya avoka, bambumu ezalaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya ba rein, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana o ba mitungisaka problème ya po, bambumezo bimana nzoto ndeko nanga okokipe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yango ya Mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana ekosala bien makasi. Yogurt.